bimisango po fali mutatindi Charlie Press baza po sa visa parce que bako motinde fo finga fo loba babiloko eswaka oyo ekoswaye mais bozo bosana ke fali abotana leki ya mwasi na ye Nathalie Makopi oyo azaka danseuse na ye taki bassesse po lelo oyo ozobeta lisolo ke non mwasi moko ya fere boye fali abimaka na ye mais ozoyeba fali abimaka na mwasi ya fere ana mpona nini. Voilà. Il faut y avoir une explication pourquoi il m'a nommé ça faire. Parce que Zara n'a pas ça assister faire énergie. Parce que Fali c'est un narcissique. Ok. Un narcissique, bah milingande, bah on ne peut pas Zala. Asi bi loko mabe atie na nzota mwasi. Pourtant on fait raroya bi mina mwasi ana faire ma mleno c'est ça ni. Et là là. C'est là na faire écoute au fouter là na bandade, na boula. Vous comprenez? À mon arrêt pour les là sans faire rigolater, les lok Fali là ça il a dominé bah. Ok. Faire rigoler n'aime ta salle avec Fali à la bouche bakanga muloko. Pour ça il y a bête là au mobile bi que mouton yo contraint n'a pas corriger on se fait rigoler. La robe bête concerne nga martyr mais faire rigoler soka yé à corriger ngango. Pourquoi bi ko finga na public oyo ta la concert. Est-ce que ça a sens? Mais tout en dol c'est là-bas juger biso ba que non faire rigoler à bête concert ma bé. Voilà. Aye mi côté na ba ko toucher ngote. Oui bi. Et oui que côté na ba ko toucher ngote. Bo finga sala teza muke tondimi. Mais biso to bando zela ka bo finga concert na biso. Vous comprenez mais tellement que va concentrer du malheur bazaka na balinga qui te fait rigola. Abeta concert na équipe na complet. Pour ba que spectacle ngo za makasi. Voilà. Mais basa na bango le contrôle le ba musique ndungu fallait ba kangande faire. Pour bato muto bazaki ne besoin plus bazaki ne faire rigola. Pour bien ne mutagende royemba. Voilà. Fallait bakanga faire bakanga Igor Lubasa bakanga Ferrari bakanga Rizé bakanga Shawal bakanga ba Charlie Solo ba betate mais bon ça les rares bokangi ba tout monde absence na bango ezaki remarquable parce que banoze la bango mais et sali et c'est remarqué. Voilà la biso déjà concert ezaki le 20 na le 21 chose ezaki te c'est là que beta maninga beta maki. Donc, tu as un 12 de Bakangika, un passeport, on a vu, non? Pour qu'il n'y ait pas et non, pas plus, mais il va visa. Est-ce que le visa va plus, mais la France est à Fali? Voilà. Est-ce à Macron? Soit France est à Macron. Et un homme Macron, comme ça, à 5 ans, à l'ongoué, n'a pas qui présent, soit remplacé. Voilà. Pour nous, nous avons compétents. La France, nous Macron, balinga et tout. Biso moto mona ba basi soki ba bana basi ba otambolelo déjà na presse batikali mitakala. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Salut, bonjour. Ça dépend à Héros beaucoup taïna biso. Merci na abonné na biso sur Congo Winner Télévision balobi awande makambo awande ma solo ezalaka awawa avec Adida Lumumba balobi Adida Lumumba. Moutou de moi de Kati yayo yango wana Adida Lumumba. Sans oublier derrière la caméra là je vois Jansi Tumba ouais. Moi, je merci Nayemoko Balobi surnaturel. Moi, je suis le Kingolo Nelengi. Mon Congolais n'est pas Moselu. Parce qu'il y a Moselu plus que Ngolo. Sarah Kabundi de la part de l'homme fait dans un corsan. Motomo Bopeto Ebili Sumute, Maboko Pembeli Kambona Motote. Voilà. Les gens ne sont pas là. Moi, je suis ébélé à côté de mon macasse. Nakoboa kate pona mambara moko invité na ngai Nana Gola wa l'homme saint la gauloise avec corps saint motomo bopeto ebi lisu bopeto makasi voilà Nana bonne santé oui santé bien malgré moi ba migraine ngo sala nga mena kimi sango déjà santé pena bien maman so andolo bananga kala so ngo bala mo sama ndefu ya solo so abanda biso mo sama ndefu nga sala nde tana moni obona kokite Beaucoup prendre les gars na kokite dans Nathalie na nawe avec le mandé faut na raisonner mon maman na ngai na linga kuna kata ngo po e ba finga nga ka ngo na ba koma kata mote sala bo ba ta mandefu ko balula ngo ta mandefu kaka sikuno sandeni e bima na ngo ngai nga mote na chapus poil po e bima me bima ngai OK na osako boni ta pe na fama mandefu mbote na ba gauloise ba gladiateur Maître Alfred Ngoïna Katia Zurich, producteur national de 15 jours en beau théâtre. Jacques Massamba, Jacques BKD,
ya Fatou Damba na peso bambote ya trop Eclipse Lumingu Docteur José Tingulu na peso bambote Alain Panzu bambote ya trop Papa Edo Dianga Ndenamo na Allemagne na peso bambote ya trop parce que bana na Rich Joseph Allegria petit-fils na nga na peso bambote puis famille na nga mobimba bambote ya trop. Voilà bambote ya trop to solana nous pembe sur Papa Hervé. Oui. Lelo baza wapi? Na minute Papa Hervé baza en France ba na Paris. OK. Non balongwe Paris té. Non balongwe té ba préparer ça ko se préparer déjà pour na Genève. Le 15 juin à Genève. Et puis moi soirée mo baza nango awa Sandra Kazali na ndenge ya poto ya Luande kwa Kofelo Mide abengi ce qui fait rigola après soirée wana nde ba ko quitter France pour akende Suisse pa mise o batikala ki awa ba ko rejoindre kuna na Suisse pour la concert na biso ba préparer concert na ya le 15 juin. Oh donc c'est que Suisse mambola minene donc ba ya makasi. Ya makasi parce que bato tout batikala ki ande to mona ba Marcaus ba ya Ilus ba Chelele ba mwana Congo ba Kunzardo ba danser na biso batikala ki toza na Bifalo ya Mado toza na nani wana ku communiquer Chocholi voilà. Dans ces stations Vanessa dans ces stations Mbui omona bango na pena faut ba rejoindre orchestre na ndenga ya poto et puis na quelques communicateurs nde faut ba kende ba rejoindre orchestre na kata Suisse. na kata Suisse. Yango eza neni baboyi bokotela nzela likambo ba visa oyo yango nde Charlie Prince azobetela mbanga mikolo likambo ba visa oyo kozwa visa okekotela Suisse po okota France na makolo eza vrai visa te oh et bon les anitants que Suisse eza wa Suisse en Europe Suisse en Europe ba bato ko bakenda bakotela na ndenga Turquie voilà. Bon bateau ba kende na nzela Grèce mai mais belé pe ba na poto ba kende nzela Grèce Voilà. Vous comprenez et belé pe ba kende ba nzela okata ke ba Sénégal ba nini ti akomi tout chemin mène à Rome. OK. L'essentiel comme à place oh yo za destiné ya kokoma. Ah donc ba on bata ba kende ba nzela mike o est important. Ba kende nzela muke morote parce que orchestre na biso kende na Air France. Voilà. Ba tout on ba compliqué qui na visa et pas Fali parce que abandonné qu'on se sentir les ende baloba mamba ba deux fois. Mais abosse ni que orchestre na yepe e fingaka. OK. Mais biso 15 jours papa avant ko so image ya mutu mo boaki ko memango na ambassade to amemango na la police ou quelque part aza attendre ti. Voilà. Yé le roi ra faible ko ka mambo ana te akenda déjà bien avant pas bien que orchestre zo visa. Parce que dossier na bango ba pimela bango pe visa te. Mais ezaki likambo mo boye ya ko solola. Siko linga ko zo mo tamulai. OK. Vous comprenez? Siko tana mulai biso déjà concert ezaki le 20 na le 21 choix ezaki te. Eseka ke beta maninga beta maki. Mais bilo ko mona ki spectacle. To benga ngo 12 do bakangika ba passeport na bino. Po bokende ndete. Et no ba pimeli bango ba visa. Ba pimela ba tu visa te. Est-ce que visa ba pimela en France eza ya Fali? Voilà. Eza Macron. Soit France eza ya Macron. Et un homme Macron ko ça 5 ans à longwe na pe qui président soit remplacer. Voilà. Ponda za bon za no compétente. La France nanu Macron balinga été. Biso moto mona ba basi soki ba bana basi ba otambolelo déjà na presse batikali mitakala. Ba on la qui sont derrière. On a déjà maudit. Voilà. On a déjà maudit. On a na ba président nyonso ba leka na France le bata artier pour lulu. Muto aza pena faux président o pas pena akokisi makamna été eza Macron. Nyonso na po azalaka mingi na Fali. Tango basalelaka ye ba défilé na o basala balakisaka ye sima. Ozo comprendre e balakisaka ye sima. O comprendre ba série na zaka na Fali te. OK. Azaka na Fali te. Azaka na Fali te. Mais loko bango mi balé ba comportement moko. Yango moni fallait ba kuta na ka ba sa liaison. OK. Ozo comprendre. Copie mais la ba visa na neti biso ko te le ben. Ah, OK na ngamba. Nani bana comportement moko ko ba kuta. Macron na Fali. Macron na Fali. Bana comportement moko. Oui, yango moni fallait pas bakangama, fallait bakuta na bakangama kaka. Oui, kasi Macron ndazana, mo ete meta gimsa boya makamna. Voilà. Makambo wana o lelo o ye fallait azodondwa nango po ya kuta na Macron. Et utaka pa nani? Pas mettre Gims. Maître Gims nde bazoka pour accompagner président. Maître Gims aboya. Yé le roi Maweli ça yango moni awele la. Vous comprenez? Maître Gims aboya pa ba ke yena Macron et Simba te. Nini ce que ça la Charlie Prince
attaquer faire na jet set lelo makasi boye. Et la jalousie. Et la simple jalousie faut comprendre. Les Charlie Prince. Surtout bandi to beta ma solo ya ba musique, ya ba musicien, ya ba orchestre, ndenge bandaka, na ndenge milieu Charlie Prince azate. OK. Azate. Charlie Prince est journaliste à bandi lobby ah. Charlie Prince a némo na Hélène Kalemba. Charlie Prince a yebaka Tété Senga. OK. Pendant sa mission. Hein? Charlie Prince wana. A vidéo de né ngumba. Bato ba banda mamba ki journaliste. Vous comprenez? Bato ba ku kala o ba ya déjà liboso na ya muto aye lobby ba histoire ebele aye bien côté. Ba betelo ngo me ba betelo ngo pe bien té. Kozoma loba oye loba mangana balabala que fallait demander moi ça faire quoi na moti na télévision. Ouais. Est-ce que ça qui professionnel ou pas? Et ça qui bassesse. Pour le lo yozo beta lisolo que non, moi si moko ya faire il fallait bimaka na ye. Mais ozoye ba fallait bimaka na moi si ya faire ana pona nini? Voilà. Il faut en faire cette explication pourquoi bimana moi ça faire. Parce que Zara n'a pas ça assister faire énergie parce que Fally c'est un narcissique. OK. Aza narcissique ba milingande bango ne faut pas zala. Bango ne faut pas renyaka. Baza ba sisseur d'énergie. Ba vampire otoko benga bango. Pour ça na yé ezaki abenda makambu ya faire rigola. Parce que atala na banzela nyonso akobenda ngo ndenge nini faut yaka à travers moi si. Envoûtement pas. Envoûtement pas moi si. Azu biloko mabe atina nzota moi si. Pourtant on faire roya bimina moi si na faire mamne nyonso ça ni. Ici là. Et là c'est rien à faire écoute au fouter là na bandade na boula. Mais sorcière qu'il est à mon a déjà faire na musika ndenge nini na rozala. Vous comprenez? À mon a pour lelo so faire rigola te lelo Fally le mso nga dominer bato. OK. Faire rigola nem ta sala ke Fally aza da bouche bakanga munoko. Poso aye betelo mo ba bi ke muto oyo ko contre nga pa corriger ngo se faire rigola. Na ko beta concert nga martyr mais faire rigola so ka ye a corriger ngo. Na plein na nukaka te na spectacle na koyemba. Koyemba voilà. Na musala oyo yo sala poti oyo beta martyr po yemba. Voilà. Parce que babiloko wana nyonso ofera aza nango Fally azali na posa eza ya ye. Po azwa ngo koka kosala nini? Atali ke na famille na okota te pa mama na bango na okota te mais pas moi si na facile. Non, right. Pe na tanga na bango ba kanisa kwa bana wana baza bana ya Fally. Non na tanga bana na baza déjà ba bébé. OK. Ba déjà na 3 mois ba on nzemba victime d'amour. Oui oui. Na kweli susu victime souffrance. Manque de moyens de salike. Na kokali susu te ko récupérer yo Gilemba. OK. Omona via muyu ya milango ayo pona bakoma kobenga yo imbwa. Po yo soni obokana mwana mwasi abatu. Webi ke mwana mwasi aza être moko ezaka faible. Faible voilà. Boza na facilité ya ko utiliser bo utiliser po bo baby sa vie ya faire rigola. Ebe sala nga passe eloko ane. So na vandi na tali faire rigola. Na oka passe. Fallait na voiture ya Koffi Olomide. Aya koza mwasi affaire na bula na bandal. Azana ba Texas Katadi na Patrick Ngubi o ye ba yo canal soute parce que comment na posa ba ombela Patrick Ngubi ba comme ba deux fois. OK. Yango ça ke ba yo kana te ba Patrick Ngubi ba binga na mwa mobali nga na kokoma mwa cité. Vous comprenez? C'est bleu à somme. Mais oui. Siko bango wana ne ba yaka pour ba baby sa vie faire ba ye ba zui mwana mwasa na ba kena ye. Croyant que tant à kozonga faire ça ni na obeta biloko. Or que peut faire tana azali na voyage ba voyager. Mais bata mokili o ba mona téléphone kenda. Faire to moni fallait ya zui. Ouais rason pas na faire rigola. Ouais rason na bi mwana mwasi wana jamais. Sans attention. Faire rigola pe ça nous non simba eli soute. Ma mari azonga pa na bango zo bana yo mosani ni. Bokola bango. Nde lomona lelo ma Maria bokola Talian Ozina Ozia ti lelo ba na poto. Tanga Ozia sa koma kombo ya Cécile. OK. Moi si ya papa bango. A combien maman était mais comment Akoma kombo ya Cécile. OK. Avec les gens. Pour faire comment déjà na foyer na ana moi si wa accepter na bana na ye. Makambu nyonso pe alakisa bana na bolingo. Ndenge ka zaka na bana na ye. Lelo akwa ba yo beta lisolo na siko tanga beta nga bénéficier ni. Quand on voit comment on fait ça chose qu'on pose en détour nos lobarandés comme ma paix à Fally. Voilà.
Mais il y a des atanga kombo te, il y a peut-être un exemple. Alors même so pour batu baza bazoba te batu ba maboma te. Vous comprenez? Lelo ne to lo baboyi, lelo. Fallait azaka na mwana na leka nana. Olobi? Fali abota na leka nana ketchup mwana. Nathalie Makope. Bona même mwana na kota miniature. Loko bango ba komo bimisa ba masolo moko boye po ba yebike lisolo ne soka fere na ye. Faut boya bo bimisa ngo po fali mutatindi Charlie Press. Baza posa visa. Parce que ba komo tide fo finga fo loba ba biloko eswaka ko soye. Mais vous avez que fallait botter na leki ya mwasi na Nathalie Makope wa azaka danseuse na ye. Donc c'est une identité à Fali. Oui, il y a une identité ne yango wana. Faible pe ka moko titongo. Mo wele la ngo ndiro koka. Oh. Yo ko botter la faire mwasi. Et qui m'ont pas licité ben na. Mo bali boyo botter la faire mwasi. Au koka te pour faire c'est un homme au vrai sens du mot. Vous comprenez? Yo ko to o botter na leki ya mwasi na yo. Nathalie Makope. Batu tout baby Nathalie. Nathalie aza mwana mobali Miguel Ipupa, mwana Fali Ipupa. Mwana nana Marcosis baza lo yaya cousin. Donc Marcosis obenge yaya même ta cousin. So mwana na obenga nana nani? Obenge mama leki, donc obenge pesu maratra mama nanga. Ta deke. Donc moi na combo fixe ta obenga nana. Obenge mambanda mama, obenge ni mwana mwasi na akangama na ngola. Balinga te lisolo ebetama. Mais bino boke kundola likambo, biso pe to bando kundola ya bino, to bando bimisango kaka. Biso pe to bando kundola ya bino, to bando bimisango kaka. Et là moko lobaki awa ke faire gola ayaka ko corriger ba concert ya Fali. Oui. Mais à corriger pe ba disque d'or à Fali. Alors ko corriger disque d'or ya lokuta. Olobi? Disque d'or ya lokuta. Ah bon? Mais oui. Déjà lisolo disque d'or ko to lobela ngo lisute po Gauthier c'est déjà rêvé ça. OK. Alors qui ça pendant que non Gauthier c'est Azaki na raison. Et là qui ça mais le monana déjà que Gauthier c'est avait raison. Pour ceux qui yo mutazo balikamo yebi kaza na raison, il faut prouver le contraire. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Tant que yo yebi singa que non, ngai ne na abonaka o za première montre na ngai. Ale lobi na ngo lisusu o ye lisusu na montre mso bisu o za première montre na ngai. Donc ça montre que oh le tebe so liboso dans le lokuta. Et ça lokuta ezaki ya yote. Ezaki ya yote voilà. Siko à quoi bon pe ya mi baleza ya yo. C'est que nous sommes baleza lokuta. Azo luka actualité zate pour fali penda asili. Ah? Fali penda asili l'homme saint. Pour ça ba jeter. Mutabeti 3 concerts ya ba reine minene o yazo comme c'est so ba 40 000 places. Mais actualité dans moi kenda ka bo. Bolobela ngo te. Balobela ngo petit lelo bango mon orchestre ba ba koka ko sala ngo analyse te. Kato vanda to sala analyse sur concert na biso. Moni koto tong presa kota ki ayemba ki boye. Koto aya na yaki ba yemba ki kutu o diyo moko boye o ba koka ngo te aya na kamu nzembo ba yemba na Fali Makope te ko interpréter ngo. Mais biso to moni Barbara Parvi ayembi na Ferré, regarde-moi o ya yemba te. OK. OK. Au moins la différence. Au tel yembe la Barbara Parvi na Ferré gola. Au comparant mon playback au fallait sala ki na aya na kamu. Non non. Moi, je vais mettre les solos à concert na bino ezate. Voilà. Pourquoi mi kokota na ba vie privée? Pourquoi mi ko finga na public oyo ota la concert? Est-ce que ça a un sens? Biso tondol c'est là-bas j'ai biso ba ke no faire go là à beti concert ma bé. Voilà. Ayemi côté na ba ko toucher ngote. Webi. Webi ke côté na ba ko toucher ngote. Bo finga sala eza muketo ndimi. Mais biso tondol c'est là ka bo finga concert na biso. OK. Que faire rigolo a mal chanté. Voilà, Betty Mabé a pour spectacle et ça la maki ndenge ba préparer ki ngote pour ba danser ba tikalaki. OK. Ndenge ba sala ki cohésion na bango ya chorégraphie marambutu ba danser ba yakite ba danseuse ba tikalaki ba zaki kaka. Evariste na Alliance. Alliance. Échanger même entrée à faire rigolo peut-être peut l'immense na ba ndenge. Voilà. Vous comprenez, mais tellement que va concentrer du malheur bazaka na balinga qui te fait rigola, abeta concerné na équipe na complet. Pour ba que spectacle ngos à makasi. Voilà. Mais basta na bango le contrôle le ba musique ndungu, fallait ba kangande faire. Pour bato muto bazaki ne besoin plus bazaki ne faire rigola. Pour bien ne mutagende royemba. Voilà. Fallait ba kanga faire ba kanga Igor Lubasa ba kanga Ferrari.
bakanga Rizé, bakanga Shawal, bakanga ba Charlie Solo, ba Charlie Solo babeta te. Mais bon ça les rares bokangi ba tout monde boy. Absence na bango ezaki remarquable parce que bandoze la bango mais et sali et c'est remarqué te. Voilà. Pour concert et betami kitoko banana premier jour ti la deuxième jour. Et puis faire là abeti concert ana la kisi bino ke azala na orchestre. Abandi premier jour na orchestre na ye. Ba misene basali ba vocal na bango. Deuxième jour faire ayo yemba na ba invité. Phénomène moto moni bizarre na concert à Ferregola. On va faire Ferregola kozwa micro na ye. Ko pesa ba musicien ba ke koyemba nango. Ou ils ont le contrôle na collègue de Fali apesa ka mutu micro te. Qu'est-ce qui se passe? Et là on est à la wana. Ferregola omoni mutu soki ozala osala rabatu mabete. Ozape na idée te ke mutu ko sanga mabe. Voilà. Moni siko mutu asala rabatu mabe mingi. Abanga trop. Po ayebe mabe asala rabatu. Siko ba no kanisela ka pe bato. Voilà. Oyo lem susu soka zi micro na ngai ayo sangelo ko moko boy. Arozong c'est nga po yo po sala rabatu mabe. OK. Siko Ferregola atakutu yete. Ata akato mona na aqua splash. Garçon na oyemba iya. Ferregola pesa ke micro na e. Ya on sait que micro fait dans on. Est-ce que faire yebi eza na ngone autotune te za ngone loro moko te. Vous comprenez? Yo mona yite changement ya Koffi Olomide na Ferregola ba micro. Voilà. Et là on a Ferregola oyemba ka ndenga bando oyemba. Et changer le mot. Emzu bakasi lo kwa micro wana ndesa ke loro mobwe. Koffi azaki un peu pas na confiance ya muto yaki ko pesa ye micro. Soki ngana landela ngo bien. Amoneke amonika ke akoti oleba pesa yango na entrée ba yokola ne ba pesi. Amonango mabe asa nini asa les change. Faire pas bi ke micro na zango na problème te. Andimi ne peut change. Ayembele yango pe mais danger. Ayembele yango pe na danger. Ozomona. Donc c'est un peu ça. Merci na bato tout batali biso to comme na suka nana na rozo tamula ite. Outi dia ko travailler. Vraiment. Na signaler ba pour bato ndako mono amonyo na robo amonyo. Na utula msata lobi na nga robo se na ngo 10 émissions ya nga moko. Voilà. Na défi na nga mutu te. To comme na suka. Ko mo le misara biso otamula na bilamba muke changer e baisaka. Genève Arena. Genève Arena déjà le 15 juin on déjà bato ba osoma ba billet déjà donc. Ouais, na uti okota na page à Genève na moni pena ke ba billet comme déjà na suka. Ba billet comme déjà na suka et puis le 28 na le 30 tozana le 30 juin kaka tozana café couleur café na Belgique ezara vraiment concert mais festival moko ya ba africain vraiment. Tozawana et puis kala mingi te boza Bruxelles show. Ouais. Bruxelles annonce donc Bruxelles na bisa bino ka Bruxelles show. Kaming te boza ba date. Bruxelles na monaki Londres azoya. Bruxelles moni nde to cho na moni Paris mususu ezozonga. Ezonga. Paris fo zonga. Na moni Paris mo. Paris to betali na salle wana poza sala sika to ngato inaugurango. Siko foto ke na sala munene. Parce que to ke na sala munene pour bato ba comprendre grandeur. Keba Stade de France. Amane bazala ngalo bakengo. Au moins, on a pas de comme fin de l'année Ferregola Beti Stade de France. Voilà. Pour la demande de l'équipe, mais les pas si ça va les Kambango, Stade de France, surtout quand Baya pour m'embosser. Voilà. Bon, tous les deux Adidas na biso to Beti wana. Nombre de personnes au Batikali Libana, l'équipe bateau bazali na carte. Il y a Osco bateau bazali na streaming. Osco bazaki na streaming. Plus de 100 000 personnes. Voilà. Donc c'est le sorte de streaming à Ferregola. Et les Keza va concert le roi 3 concerts ya fali wana. Oui. Streaming à Ferregola, ya le roi 3 concerts à fali na beta. Donc streaming à Ferregola 3 nini dans le 15 juin en tout cas on continuer comme ça ba billet la bilo pour spectacle oyo ba rataki na Adidas Arena Bokemo na ngokuna. OK. Na Genève Arena. Et pour Ferregola, azape invité na on na Tanzanie ba kalaming te bo zape date na ngopo Ferregola faut solliciter Nicolas a commis vraiment là. Pourquoi tu vas comprendre là où se trouve la bonne musique. OK. Ben il y a quelqu'un qui peut venir ici à Kobanda concert et la soba playback. Makele tu dois comprendre té. Et mon voix monsieur zo bima na sima, et monsieur vraiment monsieur zo bima boule. OK, musique à Congo. Mais OK, musique na biso ya Congo. Oh ba Luambo ba papa Calé, ba tikela biso ba tabule eza live. Po bango ba mamba autotune te ba playback te. Bango ba beta rende live. Voilà. Vous comprenez. Donc yango wana nde batikela biso yango lelo. Moi ba mbote na bato tu balandi yo to clôturer wana. Ba mbote ya to na pesi Linda Misenga la Gauloise, ba mbote Parvine la Gauloise.
Christelle Liboto la Gauloise, Aïcha Tezo la Gauloise, Fanny la Gauloise, la personne mbote na Parvine la Gauloise, Judith Kambi la bambote ya Topa Sozali, Laetitia Ngaka, famille nanga la personne bambote, Rich Joseph Allegri ya babizu ya trop na bino bala nanga. Numéro nanga ya téléphone eza plus 243 81 92 01 666. Plus 243 81 92 01 666. Ba visa ponda bambote ya trop Jires Zamba maître Jeep Bilanga Makofi en direct de Paris. Maître Jeep Bilanga Makofi ba maître msu ba yaka po ba luka ba mbuye yo. Mais tala lelo yo. Maître Jeep Bilanga Makofi toujours na temps. Maître à sécuriser patron na ko leka ba maître tout. Maître boyaki deux fois. Maître Jeep Bilanga Makofi. Adi de Lumumba, j'espère que c'est là déjà. Maman Sarah Kabunji, il y a eu la surnaturelle Sarah Kabunji, moi c'est Moindo, Balobi, femme africaine. Merci Nayo. Allez, ciao. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.